Botala video oyo. Tant yo zalaki ya, tant toye na mutuka, nzela. Tolobi nini? Nga na yebisi yo so batuni yo compagnie ni yozo ke nango Iberia. Ngam na yebisi yo. Na yebisi yo ke na Iberia, yo lobi Iberia kule. Nga na yebisi yo loba ke tu habites au Madrid. Tant na ba yeno so batuni yo tu vas où à Paris chez ta mère qui s'appelle Karine. Na loba ki nango te. Siko yo ke loba nini kuna. Monsieur, j'ai ma voiture hein. Yo ke loba nini kuna. Il faut que ta classe. Tika ko panza makolo no balala kayo. Lukando ko ta classe. C'est pas normal. Na âge na yo, mukolo kwa yo. Umuni passionné kolinga. Na futi 800 000 pour libérer bango ke kuna na Kobe. Bango ke kacho. Na futi 800 000 maman. Billet Koufi à 1150 € et Koufi. Au quantième mukanda na sele liyo. Tala. Jean Anokin. Soko boti ozi mobile no wana ya ndoki bino mbale bozo na dino. Bofa na dino. Kyoko ta mutu kana ko tika o soko kende. Tala kyo va dans l'église, c'est mieux keno kuna mutra yangana. Kyo va dans l'église. Taba tusi ba yokse ba tusonia. Mutu aketo tali bungu na nyama. Eloko yebe ya ko matali kolanda ko ba panzo makolo. Po ba panzo makolo eza facile. Mais pour ça makambo yaki na mboko yebo sala ngote. Ndoki. Mutema mabe. Outu wapi yo? Obimeli wapi na mboka nini? Nana sala eza nzambe. Na kotie doute. Oza normal te? Yo. O mwasi andenge ni mukolo kwa yo zoba. Ndeko mwasi asali mabe moko wana te. Mais mobali azo comprendre ndete ki réalité ya likambo na mokili oyo. Ndeko mwasi aza mukolo, aza mwana mokete. Aza penza mama. Yepe mobali azali penza papa. Mais ndeko mobali azo comprendre kaka réalité te. Azo yeba te ki ndeko mwasi asali mabe moko wana te. Eloko moko te ya mabe. Ndeko mwasi aza kaka na caractère oyo ya ye. Mais ndeko mobali yende mutu azo comprendre te. Comme tel ndeko mobali yende mutu akoki kosala erreur to mabe. Mbote ba papa ba mama ba ndeko. Mbote ba rando na ba randonnette. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anuarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko ba mama na papa ya âge wana na kanisa ba jeune o baza kolanda eza kokamwisa bango. Baza kokamwa makambo o ezoleka. Me ba jeune bokamwa te. Boyoka ngai papa robo na lobela bino yango. Bandeko basi na bandeko mibali oyo pe baza ba mama na ba papa ebongi toskabola lisolo. Surtout soko za homme seul to femme seul ebongi tokabola lisolo. Ndeko mwasi mobali alobi yango bien wana. Azo traité ye neti ndumba parce que akena mutuka wana alobi makambo mosusu oyo mobali alobaki na ye. Ndeko mwasi akei neti akei na ye sikoyo ayebaki teke mobali aza wana na sima azolande pe aye kofilme ye. Mobali apiége ye po atala ye soki ndenge nini azalaka. Alors ndeko mwasi akei kuna abaloli makambo akomi ndeko mitika ndenge bolandi na ba video. Ndeko mobali aye kofilme ye mbala moko akomi koloba maloba oyo biso nyonso toyoki. Mais alors likambo nini eza wana? Ndeko mwasi aza mama na kanisa un jeune fille, jeune garçon oyo déjà aza kaka na 25 ans. Tango aza mobulu makasi ou bien jeune
ya 18 ans kaka totya ya 20 ans aza mobulu to azali calme. Alors soki aza mobulu bakoloba ne nzete oyo esetengami boye toyebi te soki ekobonga ebonga fo kodike na bomwana. Alors sikoyo mama na papa ya age oyo koyo nde ndeko mobali ye penza akoedike mama ya age oyo? Non. Alors mama ya age oyo akoloba pe na papa oyo akochanze ata lobi eza mwa pasi po esalama na ba age oyo ndenge bakomi wana. Soki mutu aza deja na caractère oyo azalaki nango akozala nango kaka. Soki akochanze ye te mutu akochanze, mokili nde mutu ekochanze ye. Elingi koloba neti ndeko mobali oyo azoganga boye abengi ye kota na voiture tokende boye. Ndeko mwasi aza koyokela ete parce que bazali ba copain na copine baza na bolingo sika, parce que ndeko mwasi azali na eloko mosusu te ya kosala, azali na mutu mosusu te akokipe ye, azali vraiment na besoin ya ndeko mobali. Mais ndeko mwasi aza kaka na position modèle amemaka vi na ye. Mais ndeko mobali soki ye ayebi yango te wana etali ye. Mais ndeko mobali aza kointeresse toujours na mwasi. Azwi ye yaka tokota na voiture tokende. Alakisi ke aza na bolingo na ye. Donc tango pe bakokoma na ndako, je crois que ndeko mobali akokoma koloba ne maloba kitoko, akokoma koloba neke nga nazosala makasi pote tozala bien, mais yo makambo zosala on dirait olingi yango te. C'est possible ndeko mwasi aloba na ye limbisanga pe aloba makambo esengeli. Alors ndeko mobali même aza na doute te akoki ko continuer kozala na ye po aza na posa azala na ye. Alors ndeko mwasi lokola pe aza na besoin ya ndeko mobali akozala pe na ndeko mobali. Mais ndeko mwasi akochanze te. Ndeko mobali pe ndenge aza wana ayebi ke ndeko mwasi akoki kochanze te, to akoki vraiment kochanze te, to soka kochanze nzambe kaka asunga biso ndenge toza ensemble kaka na losambo nde akochanze ndenge ndeko mobali akoko bule. Mais bandeko likambo nyonso fo kozwaka ngo vraiment na réalité ndenge tovivraka makambo. Donc soki ozwi mwasi ya age wana, même mwasi mosusu ya age mosusu, mais tolobela ya age oyo tozotala, yo oza homme seul, ozwi mwasi ya age wana aza pe femme seul, to auto kabwana moto, to atikaki mobali na ye aye voyage alingani na yo. Alors caractère oyo moni aza nango zala sur un certain oza na chance kaka ya 15% a changer na volonté na ye. Sinon te 85% akotikala ko changer te. Atomoni ye azosala makambo ndenge yo lingaki kendengo kutelaki ye, yeba yete mutu azo changer, mukili nde mutu ezo changer ye, na makambo na age mutu ezo changer ye, to na milieu oyo azotambola na bango, na temps oyo azo passer pendant la journée, bato azozala na bango, na bato yo azokabwa na bango. Mais ye moko personnellement azakaka ndenge azalaki. Ndiango bomoni ndeko mwasi kokabwana, akabwani na ndeko mobali, akutani na inkoni azongi mbala moko ndenge azalaka. Elingi koloba boy, ndeko mwasi soka kendaki na voiture ya koni aninga kozala sikoyo ndenge azalaka pa ya mobali kaka oyo wana bakutani na ye copain. Alors soki koni wana pe akomi ko draguer ye to akomo meme nini, c'est possible susu akoki kokende. Alors ndeko mwasi bomoni bien bolandi ba image, mobali aza koloba, ndeko mwasi aza ko discuter te, aza ko se défendre te, ndeko mwasi aza koloba eloko te, aza kaka kolanda makambo mobali aza koloba, aza pe kolenga te, aza pe kokima te, aza pe ko tremble te, aza kozela ndeko mobali ya azoya ye pa zo pusana, azotali kaka nelongi boy. Ye pe mobali
alobi na ye tokenda motuka tomata. Ndeko mwasi mpe akei sans kodiscute. Ndeko mobali alobi na ye yo namoni oza normal te. Yango wana langage yango wana. Ndeko mobali alobi malamu namoni yo oza normal te. Soki ndeko mobali alobi amoni ye aza normal te, elingi koloba boy. Ndeko mobali banda abanda kozala na ye amonaka makambo mosusu ndeko mwasi aza kosala eza anormal. Donc ndeko mwasi akokozala ne normal, mais ye amonaka makambo mosusu ndeko mwasi asalaka aza anormal. Alors sikoyo elakisi clair et net ezo dépendre na mobali, ezo dépendre na mwasi te. Mwasi wana niveau ya vie na ye amemaka ngo bongo. Cerveau na ye esalaka bongo. Azala mayele mingi, azala mayele muke, mais aza bongo. Azala na caractère ya bata normal, azala na caractère ya ba mongol, azakaka bongo. Sikoyo mobali yende mutako yeba. Soko asepelaka azala na mwasi aza anormal, ye mutako ndima. Mais intil afingaka ye toujours na makambo yo aza normal te. Ne bandeli boy. Loba soki avandi na ye, to avandi na ye te, moindre discussion akoko utiliser comme injure. Mais sikoyo nanu bakomi kutu ndako moko te baza mwasi na mobali te, ye azozwa mpeva boy. Bongo mukolo bakozala mwasi na mobali, bazo vivre siko makambo ebele, akomi sikoyo kobima na n'importe qui, soki wapi ndenge kaka kutani na chauffeur oyo. Balali ye bakimi, balali ye bakene boye. Sikoyo ye abando sala nini? Namoni ke abando surveiller ye elingi koloba ndeko mobali yende mutako koma anormal. Po basi ya boye ndenga za wana soko ndimiye fo ndima ye ndenga za yebake na n'importe quel likambo yoza na toilette ya kokolala na voisin. Alors soko ndimi yango sikoyo zalaka ne na ndako ndengwana. Alors soko alali na voisin yebaka so yebango. Soko kofinga ye ofingi ye, mais yebake o yebaki yango akokolala na voisin. Soki pe kofinga te otiki olali no pongi. Yango ndeko mobali ndenga za wana. Atuka oya yebiye ayebisa eke erango yo ayeba soki aza penza réellement na posa ya mwasi wana. Soki aza na posa mwasi wana elingi koloba mwasi wana akozala kaka bongo akoshanze te. Eloko ekoshanze kaka mokili oyo mutu ekoshanze tonkolo ye moko ashanze. Nazoloba église te mutu ekoshanze ye. Nalobi pete pasteur mutu ekoshanze ye. Kuna nde tango mosusu akobakisa masusu makambo oyo babengaka anormal. Surtout lokola aza na caractère wana ya koloba te, ya kodiscute te, ya ko se défendre te, elakisi mbala moko mutu tu akokonsidere ye mwana malamu. Alors obando considérer mutu mabe ekozala kaka mobali. Yango wana le choix est clair, surtout na âge yazali, na âge yozali boule bien parce que sokozo boule mobali oya tikaki ya ndoki ozakaka kobimisa bapake na mobali oya tikaki na kisasa soki ya soudeur ya ndoki ozokuloba kaka kofinge na konti ya mobali wana ozobebisa tana yo ya pamba kobebisa kaka tante mozo dimine ba âge na yo ya kovivre na mokili oyo soko lingo kobeta 100 ans kebe kokita 80 parce que ezalaka bongo na âge ya kimukolo ebongi soko za na mwasi yo moko linga olobake na lingeli ye boye soka kozala ndumba azala ndumba tovandi na biso boye okozala lez ata balali ye kuna soki ndenge nini ata babengi yo yanke to yuma yo ovanda no na télécommande ozotala la télévision olobi pourvu ke na yebaki aza ndumba oyo bino bozomona eza mokie nga moko na kanga ye bamemai na mundibu na muntuka na yaboye bazo sase kaka na muntuka oyo bino bozoloba eza pete obuka nino na koseka na télécommande. Mais sikoyo soko oza sira koshanze alors soko yoki boye balali ye boye ozwi liboma olobi ya ngai naza kosambwa naza humilie donc ka 100 ans na yo ezokita so 70.
ayaya mokili oyo antuka ezali penza elengi. Tala bolingo foko yebaka mobali nini olingi, mwasi nini pe olingi. Alors basi nyonso na kosa bino te, bazali basi ya kobala. Mutu moko ta koso teke o basi nyonso bazali ya kobala te, wana eza nzembo aredi. Me na realite mwasi nyonso aza ya kobala. Me siko yonde linga oyebake nyonso ekoya eske okosepela nango tokosepela nango te, nyonso ekoya okokanga matoi to misu, nyonso ekoya okoignore tokosepela ubi okozala no kaka liboso ordinateur na télévision na yo. Pourquoi pas ozala no na parke otalaka basheri mosusu ya mike mike. Mokili yango antuka ezali penza elengi. Ndeko mobali eloko koloba eza te. Bon, bonne chance. Bon, naloba te eloko moko. Te na koloba rien. Toli na kopesa kaka bosana ex wana ya ndoki. Wane kosunga yo. Ciao. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Bon, belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ngamo na zana chaîne de chaque topo ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya nya ya danger. Donc ba samta longola zaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Bon, belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ngamo na zana chaîne de chaque topo ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya nya ya danger. Donc ba samta longola zaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.